Bonjour la famille et à tous ceux qui regardent Belinda Biens TV, bienvenue dans notre chaîne. Merci d'être là. Tozana sujet na biso mosusu et puis na rubrique na biso ya ba analyse na ba conseil. Je le fais à Lingala. J'avais déjà expliqué. Pour mingi ba tuna ki susu, mais pourquoi tu continues plus en français? Oui, c'est normal. Je ne continue plus en français pour na musala nanga. Moi makambo lekaki, alors nazana besoin te ba directrice tout ça la bango responsable langa ba yoka makambo na zoloba soki ba koluka ba interprète. C'est bon bien, mais pour l'instant je préfère na sala ba émission nanga na lingala. On ne sait jamais après na kozongi na banalise nanga na français, ba émission na français, il y a pas de souci. Pour l'instant, tozo solo na lingala. Alors le sako. Toye pour na sujet ya kosola likambo libala ya Priska na Martin. Makambo wana elekaki toyokaki biso nyonso ba video oyo papa ya mobali ya Priska oyo aza actrice ya théâtre, aza comédienne. Mobali akendaki kobala ye na kin. Mobali aki kobala ye na kin, aprevenaki famille na ete. En même temps, famille yebi ke mobali awa na poto abala, abota, bango babalaki mwasi wana bayebi ke ndeko na bango ya mobali aza na mwasi na poto na bana. Baye ko comprendre que ndeko wana ya mobali akomi na ba relation na actrice ya théâtre oyo tobengi kombo Priska. Alors esalaki mwa mbilinga na famille eye kosala ke ye moko mobali akiti na kin ake ko finaliser makambo ko fiancer ko bala na ko sala mariage civil. Alors komaki likambo komi vraiment sérieux. Papa ya mobali oyo tobengi na kombo Martin, mobali ya Priska oyo Priska za actrice ya théâtre, je répète. Papa wana alekaki, je crois bato ebele balandaki toyokaki makambo nini alobaki, asakaki, alobaki, amodire ke mwana na ye asi abala. Soki aibali lisusu Priska akozala malamu te na libala, akobota te, alobaki makambo ebele oyo abimisaki na monoko na ye. Papa wana asakaki. Bato ebele balobaki, bapesaki Priska conseil. Vraiment bandeko ebele basalaki ba analyse, bapesaki ba conseil, balobaki pona problème wana. Mais Priska basalaki quand même dot na bango. Elekaki ngai na landaki mama ya Priska oya se présentaki, alobaki ke ye aza maman, azalaki na esengo kobalisa mwana na ye. Est-ce que mama wana ayokaki ba audio ba video oyo papa ya mobali ya mwana na ye asalaki ke alingi libala wana te? Est-ce que mama wana ayokaki yango ou bien ayokaki yango te? Point d'interrogation. Peut-être koyi kozalaki ayokaki te, amoni kaka bato baye kobala mwana na ye andimi. Mais mama soki oyokaki ba video wana, maloba oyo papa ya bokilo na yo abimisaki, ndeko mama, biso nyonso toza ba mama. Biso nyonso tolukaka bonheur ya bana na biso. Toboti bana pour un jour babala, bapesa biso bakoko, mais beaucoup plus bazala heureux na mabala na bango. Basi bazala heureuse, mibali bazala heureux. Mama moko te obie parent moko te akolinga mwana na ye akende libala oyo akozala na kimia te. Bana na biso tolembaka bango te, tolemba pe bango te. Tobalisa bana na makasi te po toyoki ke mwana wana azokende Mbujimai, mwana wana azokende États-Unis, mwana wana azokende France, azokende ba Congo, tobalisi mwana na makasi. Non. Maman ya Priska nazo ko s'adresser avec respect. J'espère que maman bobongisa kiti et comme à niveau ya civil. J'espère que bobongisa ki bokutanaki na papa ya Martin, bokitisi ye motema, bobongisi makambo po lelo toyoka ke Priska asali mariage civil, basali yango na mobali na ye na ndenge ya malamu. Vraiment ekozala malamu mingi. Mais soki kaka ndenge tozo yoka ndenge nga na yoki ke papa wana azo sepela kaka te, alingi kaka te, mais libala esalami puisque Priska alingi mobali na ye, mobali pe alingi mwasi na ye. Lokola bino famille ya mwasi bondimi
même si famille à mobali baye na libala te, mais au moment où mobali alingi mwasi na ye, bo préféré mwana na bino abala bongo maman. Papa, bandeko, vraiment, il faut que ça l'attention. Libala eza blague te. Fête ezalaka mokolo moko. Mais libala ezalaka bambula na bambula. Na pasi na bisengo. Ba pasi mosusu ekomelaka biso. Eza ba réalité ya vie, eza ba imprévu to kanaki to toyebaki te makambo ye kokoma po libala mama oyebi oboti bana peut-être ovandi oyebi ke ba réalité ezali. Libala mwasi, famille ya mwasi bandimi, famille ya mobali bandimi, bosali libala bovandi, bokomi siko ko vivre ba réalité ya bino moko ya kati ya libala na couple. Malgré accord ezalaki bénédiction ya ba papa, bénédiction ya bo mama ezalaki, mais boke bovandi na libala mindondo ebandi, makambo ebandi, ba réalité ezalaki belé. Alors oyo ezaki côté moko ba boyi. Mais comment libala wana ekoki kosalema? Pona nga vraiment eza impossible. Soki boyebaki te, oui. Toyebaki te. Mobala ye akosi biso, toyebaki te amemeli biso ba inconnus, bato ba camarades ayebisi biso ke eza ba parents na eza nini. Wana on comprend ata na miso ya Nzambe. Boko senga pardon ceux qui makambo mosusu ye Nzamba ko comprendre, mais oyo boyoki bomoni mukolo mwana ezala papa leki ezala papa kulutu aboyi yango en privé te, aboyi yango na mokili mobimba lobi na miso ya bato nyonso ke libala wana alingi te. Mama papa ya bandeko ya Priska, ba camarade ba collègue tozala bato totinda mwana ou bien collègue moninga na mabete po ezalaka ke non bato nyonso baza motema mabe baza contre, non eza likambo ozala contre te, eza likambo ke tozomona mabe oyo ekoki koya dans l'avenir. C'est mieux kobongisa sikoyo, c'est mieux kobongisa komikitisa famille ya mwasi lokola bolingi mwana bino abala, lokola ndeko mobala lingi mwana bino me eza na papa aza na kimia te. Bo solola ndeko mobali Martin mobali ya Priska oki osololi na papa na yo, omikitisi na famille na yo po lingi mwasi na yo, o faire comprendre bango ke non mwasi o ozalaki ne na poto libala esili, olakisi bango ba preuve osololi omikitisi lokola mwana akoki komikitisi pa papa na ye, papa wana ako retirer ba parole na ye. Ce qui peut-être bosalaki yango bosali eke papa ngo aboyi po azakaka papa, fallait botika bozela avec le temps. Osala ata makambo so pe mwasa koki koya ne déjà na poto aye na poto bokitisi motema soki motema kiti bosali makambo na bino. Soki bolobi ke bomona ki ba pasteur balobi ke bopesi confiance na ba pasteur balobi ke non eza nango makambo ya famille bokipete bosala libala. Tout ça l'attention na ba pasteur. Eza na ba pasteur belé baza ko induire ko ba fidèle na mabe. Libala, il faut famille mibale ba yokana. Famille a mobali ye na mbongo ba lobi ke to ye ko bala mwana na bino ko somba te me ko bala to lingi mwana na bino. Famille a mobala zoye en accord na mobali po jamais ba ko yuko kende ko bala mwasi soki mobala lingi te. Je ne crois pas que ndongi esale marake non famille a lingi na ete me mobali ya ke kaka ko bala mwasi ba conséquence ya mabe ezalaka kaka ba conséquence ezalaka. Yango na zoloba pona biso ba maman, pona biso ba papa, vraiment to tirer leçon, to zana bana, to kaba bana na biso te, to lemba bana na biso te. To zoape ba exemple ya mabete ya ko maudire bana na biso. Papa, maman, toza wana pona ko couvrir bana na biso, pona ko bomba bana na biso.
ata mabe ezali tobimisa yango na libanda te po lelo soki bana wana bakomi na pasi wana ekozala kaka ya biso baboti. Mwana ata komi papa ata komi mobange akotikala kaka mwana. Komona mwana na yo kozala na pasi ekosala yo papa ekosala yo mama kaka pasi okosouffrir koleka bato nyonso puisque c'est comme ça, c'est normal. Okoki koloba likambo na kanda obimisi maloba mabe osilikaki olobi ke non ozwi décision na kanda nakende naloba nasala boye. Me na motema no ozoyeba ke oyo nazoloba zaka mwana na nga nalingi ye me nazoloba mpona influencer batika makambo wana mpona sepeli nango te. Me bato oyo bazoyoka bakoki koprofite na maloba wana oyo ebimaki basala mabe. Alors bapapa bamama toza na bana tozwa mayele. Bana tobotaka bana me tobotaka mitema te. Obota bana 10 2 3 eza na bana mususu azo considérer ba parents alingi ba parents na ye eza pe na bana mususu so boti obimisi ye etali lisusu te. Mais biso ba mama ata kutu mwana rejeter mwana zoyoka te mwana boyi. Biso ba papa ba mama to couvrir bana na biso to bomba bana na biso to loba mabete to loba vraiment mabete to sakela bana na biso mabete to lakela bana na biso mabete. Par contre to bénir bana na biso et puis to zalaka na habitude ya ko pardonner bana na biso ata basali biso mabete to pardonner pour avenir na bango ezala malamu. Papa ya Martin azalaki na kanda makasi. Peut-être mwana na ye a rejeté qui c'est normal. Yo zana mwana na oyebi ke mwana zoya a honoré yo asala makambo peso valeur yo papa oyebi na no sijo oyebi likambo kyo kobala. Mais peut-être après venaki papa na été aluka ki asala makambo na ndenge na ye moko papa pe asepela ki te asilikaki. Donc tout ça, malgré tout ça, malgré batu ba lobby ba vidéo et salemi ba pour ba contre ba rando ba nini tout ça, Priska a lobby ekita emata boloba botika ya sasali shwa na ye na mobali na ye libala na bango ekosalema et puis bazo continuer na ba procédure ya mariage et banda ki fiançailles leki ekomi coutumier eleki ekomi lelo civil eleki kalate peut-être tokomona bakokende na église ou bien ceux qui bakende église te bakokende bakosuka kaka na niveau wana akomi déjà marié. Ceux qui bakende déjà na civil na église ezalaka kaka pour ba bénir libala. Boluka bobongisa Priska eza kaka toli ya pete eza kaka conseil à tant que maman ozana no jeune balobi l'humilité précède la gloire. Bokilo akotika la kaka bokilo. Mama ya Priska soki bobongisa ki eza malamu mingi. Mais soki bobongisi te papa wana zakaka na motema ya likolo nano akitisi motema te. Vraiment boluka bobongisa bokende bomikitisa mama mikitisa pona mwana na yo azala malamu pona venir ya mwana na yo oza mama mikitisa kende kosenga bolimbisi pona mwana pona bokilo bomikitisa omikitisa oke osololi na papa wana oyaza akomi soki pe mbanda soki pe kaka bokilo soki pe nani boluki bokende kosola na ye na motema ya kokita komikitisa kobondela ye bosala makambo na kote ata baboyi on s'en fout ba video wana makambo wana nyonso famille ya mobile ezoyoka fete sale makambo kolo moko na lobi batu bale bameli bakei. Mais libala Priska nde mutu akondima mokumba wana soki akozala malamu Dieu merci mais soki bamabe ekokomela ye ekozala malamu te balaki akobota te akokoma na poto te malobe bimi ya kilo. Il faut zala na motema soki na bobongisi to balisa mwana na makondition wana ata kutu ba pasteur balobi non ngala okoka te na koluka na silisa nanu likambo wana to bongisa nanu
après libala esalemi. Toyebi te soki aza na zemi, peut-être bazosala makambo apprécié soki na zemi soki nini, mais soki boko solola, vraiment o eza conseil nga nazopesa, c'est très important. C'est très très important. Maman ya Priska, famille ya Priska, bolanda bato ndenge bazoloba te, bato ndenge bazokritike te, bato ndenge bazofinga te. Soki bosi bobongisa bosolola, Dieu merci. Soki nanu bobongisa te bosololi te malgré libala ese salami, vraiment boluka bokende bosolola. Bomikitisa, bokitisa papa na motema, papa bokilo motema, bokitisi ye motema. Bosololi lokola ba mikolo ba bokilo tala bana balingani papa kuna libala esesila na poto bana balingani limbisa soki mabe ezalaki bomikitisi po mwana na bino azala na kimia. Papa wana a retiré maloba na ye po kimia ezala. Balobi avenir à Priska eza femme seule avec wifi. Oui, ndeko nanga kolanda te bato bazolo bayaka kaka na poto apro kima, mais pourtant yo bit na yo ezaki oya na libala ovanda na libala na je crois peut-être eza bongo. Baso yo baza ba wifi, femme seule avec wifi, basoueta angote. La plupart basoueta angote. Eza makambo ekuti bango ekomeli bango. Bazalaki peut-être na mibali na mi baboti peut-être bana esimbite. Ba préférer ba vivre na vie au bazo vivre. Ceux qui esimba ki ezalaki malamu, peut-être balingai ba vivre vie wana te. Mais okoki jamais ko bala na esprit que non na obala ndenge ezana nazo bala po soki kaka na komi na poto na kabwani, soki kaka na komi na bandundu to kabwani, non wana eza malamu te. Ba séparation, ba divorce eza makambo eyaka. Tozo bala na ezalaka nanu bolingo esengo. Avenir ezala malamu. Mais to kotaka na kati ya mariage eza na ba réalité na bango. Oya lingaki o peut-être akomi ennemi na yo. Oza na choix te. Pardon, makambo ya ba infidélité ezali, makambo ya ba famille ezali, makambo ezebele. Oya esalaki mutu akoki te libala ekabwani. Soki aza mwasi akomi femme seule avec wifi. En tout cas, eza ba terme mosusu. Mais eza eloko yo okoki ko souhaiter te ezala bongo po ba femme seule avec wifi mingi baza na besoin pe ba refaire ba vie na bango ba kutana na mibali ya malamu po ba vivre baza na malamu. Alors que ya na esprit wana te ce n'est pas bien. Kozwa comment conseil wana te koyoka yango te eza malamu te. Conseil onga na koyi kopesa yo bo bongisa nanu na belle famille na yo malgré bolingani bolakisi bato ke non ata bato balobi bosali quand même libala na bino nyonso misato esalami etikali peut-être ya bénédiction ya église, mais pour l'instant soki boyokanaki na lobi Dieu merci. Vraiment nzamba zwa lokumu soki bosololaki en privé bato bayebi na bango te ba réseaux sociaux to lobaka kaka tozo pesa conseil, mais soki vraiment bosololaki nzamba zwa lokumu. Maman ya Priska félicitations, famille ya Priska félicitations, wana toko féliciter libala ezala malamu. Soki nano bosololi te boyokani te eza kaka mwa mbilinga vraiment bosala tout boyokana bomikitisa bobongisa po avenir ya Priska na Martin ezala malamu po balingani bavanda libala na bango na esengo pe na kimia. Et puis biso pe ba maman ba papa ba jeune tozwa leçon po na bana na biso na répéter biso ba parents toza wana po na ko bénir et non po na ko maudire. Ata kanda eleki ata pasi eleki toza na motema ya monene to bénir bana na biso et non to maudire bango, surtout na public place bato baza ebele. To sala vraiment attention. Tozala na bokebi. Mwana atakomi mobange, atakomi papa, atakomi ndenge nini akotikala kaka mwana. Et biso ba parents rôle na biso eza ya ko protéger bana na biso, ya ko bénir bana na biso et non ya ko maudire. To sala vraiment attention pour na likambo wana.
to batela bana na biso, to linga bana na biso, ata mabe ezali, ata malamu ezali, to rejete bana na biso te. Bana nyonso bazalaka ndenge moko te. Eza na bana mosusu soki bakoli bakokangama na baboti, bakose souvenir na baparent na bango, bakozala na bolingo tina suka. Eza pe na bana mosusu oboti akoli apesi na ye vie na ye pa mwasi na ye, epa ya mobali na ye, epa ya bakamarade, abosani baparent. Biso bana to linga baparent na biso, to respecter baparent na biso, baparent pe bo linga bana pe po to protéger bana. C'est vice versa. Libala to kaba bana te, to lemba bana te, to pesa bana na biso na n'importe qui te, na ba condition ya mabete, mutu aye kaka bimi ya lobby ya ongali na bala mwana na yo, otali de gauche te, otali droite te, soki makambo bimi te ça va, mais soki ba soupçon ezali luka boyeba. To sala kaka libala te po kaka bato ba mona ke to bali si non. Mabala esalema na ba condition ya malamu. Biso ba parents to zala honorer, bana na biso pe bazala honorer. To sala makambo na presete. To sala makambo pona ko prouver bato te. To sala makambo te po to bimisa bato mitema mabete po soki bato balobi non. Makambo soki to komi koloba po papa moko aleka ki abimi asaki alobi aboyi na mwana na ye. Mais libala salami quand même. Ce n'est pas grave. Ceux qui bolingo ezali yango nde to lingi. Mais eloko eza très important à venir. À venir eza ndenge nini? Makambo ebimamaki elobamaki ba condamnation ba malédiction. Est-ce que eza retiré ou bien botiki yango kaka bongo, ce n'est pas grave, eza ni le sans effet. Nzamba ko sala, nzamba sala bongo te. Bongisa na se nzamba obongisa likolo. Bongisa na famille. Soki miteme kiti boyokani bénédiction ya nzambe kozala yango ba mabala, ba pasteur bazala avant ba bénir normalement ba tunaka. Soki famille mibale ba yokani bakotuna nga na libala na nga batunaki batelemisi famille na ngai, est-ce que bozwi mbongo ya mobali oyo, est-ce que bosepelaki, est-ce que makambo elekaki malamu, est-ce que bondimaki avant ba bénir biso na église na mairie. Pareil, il faut babalakisa ba papier que bobala na te, bosala bozala na ba vie mususu te, c'est comme ça, c'est normal. Makambo yango ezalaka bongo. Tokende na makambo na presete po lobi memela biso mabe, surtout ceux qui makambo ese bimaki ya mabe nazo répéter. To sala makambo na presete po batu bazoloba, batu bazoloba baza ba jaloux, batu bazoloba balinga, batu babala te, boloba to balaka te. Ceux qui peut to bali comme ils sous problème. Kaka non. Ba maman ebele, ba papa ebele, ba acteur ebele, ba actrice ebele bazo bala, eza bénédiction. Mais o ezolobama, peut-être moi likambo ya ko bongisa ezali. Bo bongisa famille a Priska. O eza devoir na bino. Famille a mobali nde baza na kanda. Na ebite libala ceux qui salemaki na ba camarade ou bien na banani ou bien famille ezalaki partager ba msusu bandimaki ba yaki ba msusu ba boyaki. Peu importe. Maloba oye bimaki ya mabe, soki boko sala effort, bo bongisa, bo mikitisa po maloba wana, ezala anile muto abimisaki yango, a retiré yango, bo senga bana ba pardon, eleka malamu, ekozala malamu mingi koleka. Beaucoup plus pe, mobali ya Priska Martin, olingi mwasi na yo, omoni ke papa na yo, azana kimia ta azana esengote, normalement yonde muto kokende, ko solola na moboti na yo. Bakomi kolobeza makambo ya ba soki kinchudi soki nini libala ozana mwasi na famille ozalaka na ba problème na basi, luka obongisa na famille na yo, luka obongisa. Soki eza makambo ya ba prière omikitisi nanu, obongisi na libota na yo, faire comprendre bango. Soki ozana raison na yo, nzambe akobénir yo bokozala malamu. Mais soki ozana raison te ozosala makambo kaka po papa wana na lembi papa na biso na baye nini, eke bobongisi te ozape na raison te, eza nango pe ndenge bato bazokandisa te, eza kaka ke papa asepelaki te pona likambo boyenga pe na sali te, je m'en fous. Wana avenir na bino ozala mobulu
lobaka ka nzambe ndenge azalaka na ye nzambe, on ne sait jamais. Asalaka makambo na ndenge na ye, mais na oyo biso toyebeli na ndenge nga na yebeli na ba expérience naza nango, en tout cas mabe ezalaka mingi. Bokozala na kimia te na avenir na bino. Pona bozala na kimia, bobongisa, bosolola, boyokana, ce n'est pas encore trop tard. Mama, lukana nu bolamu ya mwana na yo, lukana nu avenir ya mwana na yo akende na libala za la malamu, bokende bosolola, bobongisa, même na privé bosololi bobongisi, au moins kati na yo yebike na lobaki to sololi to yokani, ata bato mokili balobi so pende nini, mais biso to si to sololaki kimia ezali. Merci beaucoup bandeko nanga. C'était juste pour donner un conseil. Po na yebi mabe koma mingi na ba makambo oyo mibali bazwaka ba camarade bakio ko bala mwasi, soki famille yebi ekotaka mbilinga ba problème ekotaka na couple. Famille mobali ou bien surtout famille mobali soki balingi te mabe ekomaka mingi. Alors pona ko éviter mabe wana na pesi conseil soki ezana no trop tard, soki ekokomela bango, soki pe komeli bango te komeli ondeko nanga. Tozwa mayele biso nyonso, toza na bana, toza na ba famille, toza ba parents, toza ba grands-parents, toza ba responsables, toza na ba nièces, ba cousines, vraiment biso nyonso tozwa mayele po mabe ekomela biso te, to lemba bana na biso te, to lemba, to manquer ba parents na biso te, to protéger bana na biso, to bénir bana na biso. Vraiment ekozala malamu pour venir na bango et puis pour venir na biso moko po ceux qui bana na biso baza bien baza béni biso pe tokozala bien, ceux qui bana na biso baza malamu te biso pe tokozala malamu te, charge wana ekozongela kaka biso moko. Merci beaucoup. Tokomi na suka ya émission na biso, na suka ya ba conseil na biso, ndeko ceux qui posa na conseil ya kopesa otie na ba commentaire, ceux qui osepeli otie pouce likolo, aimer, ko partager et puis ko s'abonner et ko zala malamu mingi. Tokutani mbala sima pona émission mosusu, analyse mosusu. Bye bye.